Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, vous nous suivez partout dans le monde, merci de nous faire confiance sur cette chaîne, la Nouvelle Tendance Télévision, plus de 275 000 abonnés. Nous vous prions de vous abonner alors très massivement sur cette chaîne. Et de l'autre côté, nous avons Josué Kamba TV, une chaîne éducative, professionnelle et spirituelle. Merci de vous abonner alors très massivement alors de l'autre côté. De l'autre côté, nous avons Second Divers. Second Divers, ça sert à nous divertir un peu avec le pasteur John, avec Lilité Yakanda, avec tous ces gens-là, des comédiens pour nous divertir. Et ici aussi sur Josué Kamba Télévision. Et de l'autre côté sur la Nouvelle Tendance Télévision, Culture Info Monde aussi. Merci à vous, merci à la grande équipe de cette chaîne. La Nouvelle Tendance Télévision, merci à Gédéon, le Huawei derrière la caméra, merci à Corneille ainsi qu'à Jordan Panzou, le réalisateur, le professeur. Lui, il nous enseigne la réalisation. Et sans oublier Alain Bélé. Merci aussi comme ça à Joyce et JBL, pasteur Freddy qui nous assiste aussi. Merci à vous. Voilà, aujourd'hui nous sommes là. Banekobo Sungangai. Banekobo Sungangai, et il y a un plaire moko. En tout cas, même à l'ende de la Bibra, tu papa Kotikete. Ça n'a pas 3 émissions parce que Banekobo Sunganga, les autres makasi na mato ya batupé, batubazon di bangoming na mitema. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ça, Banekobo Sunganga avec l'homme de Dieu. Babaki, thème la biso aussi, j'aime surtout que tsarelo musouté. Actualité musouté. Ce qui est biso 10 minutes, histoire, to souka la 10 minutes. To kinango sumulaité, na place to question d'actualité. Babé na question to lobela raté. Awa Banekobo Sunganga. Ce dont on papa la question d'actualité. To kati Banekobo Sunganga, to kina émission ya réponse à nos questions. Donc on a réponse à nos questions, on a rubrique spécialement pour la Banekobo Sunganga. Il est avec nous sur ce plateau, les prophètes, l'évangéliste Josué Kamba Kunz. Bonjour et bienvenue papa. Bonjour frère Brad. Bonne santé. Santé très bien. Morale, physique, la spirituelle. Mais ça ne va pas. Nini une colère sainte et Nimenga, c'est que spirituellement je suis en colère. Problème ni c'est la tombolio. Ba satananga. Makambo yo nakuta inango oyo basali musali na Nzambe. Yango nde nangina lobango sikoyo. Ongo kote ya basala Nzambo basala ba makiona na bango wapi. Wana za vrai serviteur de Dieu mais akoi ser en Christ akoi si. Banekobo protocole. Yango nde problème na yeli yango. Je suis très en colère. Protocole à quoi ici apôtre? Apôtre. À quoi il fait? La vie c'est indi frère Brad. Yango nde moko lelo to kolobela Banekobo Sungangai mosali na Nzambe akwei sami na ekobo. En tout cas to yeba ndenge nini akomati na point wana mais avant to komana papa histoire na biso oh suite va bazela il y a ser na biso point d'interrogation voilà bon voilà point d'interrogation nemi ko monaki ouais voilà mais yo moko juger azandenge nini na pengwa na kwa le apôtre voilà ser aza kanu moko donc yepena ezakarit bel détail belle de peau, ouais. Belle de figure. Si combo tangi combo na ndenge nini susu yope. To garder combo na iti. Qu'est-ce combo na yango wana? De ba pese pena combo wana. Alors, belle de taille, belle de figure, très intelligente. Azaki to ko mwana mwasi. Mende éducation ratée. Oyo aza posa telatiki. Ela lo velo mususu. Natangi verset. Totanga. Avant de répondre, Éphésiens chapitre 6. OK. Verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6. Verset 1 à 3. Enfants, Bana, obéissez à vos parents selon les seigneurs. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Amen. Continuez. Non seulement le premier commandement, mais avec promesse aussi. Oui, pona yoka. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Ok. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Le premier commandement pour nous les enfants, c'est-à-dire d'obéir, de respecter, d'honorer nos parents. Amen. Biso bato tozwa libakuma be ya tokutana ba parents bazate. Mais je dois honorer d'autres parents. Amen. Donc papa na yo, maman na yo, azape maman nanga, azape papa nanga, il faut honorer. Gloire à Dieu. Voilà. C'est mutuo sa parents. En tout cas, ils ont mérité honneur. Amen. Et surtout pas na bino bana mike. Et pas na bino bana. Alors, ce qui est très impoli, c'est-à-dire tu ne seras pas heureux ici sur la terre. Gloire à Dieu. Ça, c'est un. Et de deux,
tu ne vivras pas longtemps. Donc au kufa avant. Amen. Ya omoni bana mike bazo kufa avant, ba mikolo bazo tikala ba koko. Mais ndeni ba mikolo bazo tikala bana mike bazo kufa. Vraiment. Problème de yango. Alors Rit Bolimbisi tokutani lisusu tosololi nasolina mama na ye alors aleki na pas saison continuer kaka. Donc soka meki ko zo mobile ba ozo sous. Mais oui, ye matrice ne zano moto. Et voilà. Un coup une flamme. Bon. De na teye na lakisi Jésus bien qu'abandako qui est une église moko y a réveil mais pas très engagé. Okay. Pour moko abano melane masanga hein ba viana voilà. De na teye na lakisi noir sur blanc ce qui donc écoute il faut que je batte mes tours calamita alors que je batte mais na lakisi noir sur blanc tout à se repentir à sengi pardon et à passer na délivrance. On va battre mes dimanche hein. Oui, non, il y a les 17. Ah, il y a les 18. Les 17 et les 18, oui. Ok. Ouais, il y a moins, donc il ça battre. Alors, à passer la délivrance et na salle de prière ici. Mais c'est une chose. Tous autres, il y a émission Bandeko Bosungangai. Amen. C'est quoi Nzamba lobi nini? Yo sungi mutu na molimo. Bongo na nzoto otike kaka boye. Vraiment. Hein, frère Brad? Vraiment. Attends vous-même. Vraiment. So tike bongo c'est que sungi est bien té. Ndeko. Faut sungi na nyo. Tous autres, il y a awa. Ils allaient très capital. Ok. Il y a que Jacques chapitre 2, verset 14. Jacques chapitre 2, verset 14. Voilà. Mes frères, Bandeko. que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'est pas les œuvres? Voilà, s'il n'a pas les œuvres. Ok, c'est-à-dire, dans 14 et 26. Voilà. Voilà, non, lecture quand même, moi, je vais interpréter. Voilà. La foi peut-elle les sauver? Hein? Si un frère ou une sœur s'ennuie et manque de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi sert-il? La 17, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Amen. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ngana ndimela Yesu, ngana yamba Yesu nazana kondima, mais misala na yo eza ya mabe. Abi kondima na yo eza ya kukufa. Kondima fait l'accompagner par les bonnes œuvres. La radio. Ouais. Abi, veux-tu savoir? Abi, voilà, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. Et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Gloire à Dieu. Bon, donc on a beau continuer. Pour ngai nazwa temps ya koloba. Gloire à Dieu. Aussi sa émission na biso bien. OK, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Nga naza pasteur. Yo za pasteur. Yo za frère en Christ. Naza frère en Christ. Oza sœur en Christ. Oza mama. Osambelaka. Mais omoni mutu azana nzala. Omoni mutu azangi. Omoni mutu azokelela. Au bon délai pour na yesili otiki yake. Mais aux ana le nécessaire au pesaï. Hier même j'avais reçu une personne azana pota ya mbasu de format azozanga même kisi pour la basala ki hôpital pour ça la pansement. Na bon délai pour na ye na zumbong na pesier kendo hôpital basala pansement. Gloire à Dieu. On a vite sur vous comprendre. Mais c'est rare au ta pasteur akabela mundimi. On n'a pas za mundimi ngate alanda kinga na émission aye na mbali boso na yambaye. Mais pauvre misérable. Pour t'ambassadeur chez Zaka ou pour les bongo même nini kisi nini mbonga somba bande ezate. Omoni mais j'ai prié pour lui. Ngamo comme na sombele huile d'olive. Na bi boke bo sombele. Na bondeli esili na bo siko il faut ba sukolango hein. Voilà, batia nini ezala quand même nini Zwambongo qui est en hôpital ba sukola pota ba sala pansement et puis on ba bande consort aleli moko ya kolela parce qu'il est touché ndeko. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Amen.
yo za na mbongo ata muke ezaka po na mbongo te moto akabaka même na za nango muke za nango akokaba voilà mais ba musu bazana ba millions bazana ba mbongo et consort mais oh baby sango na ba musicien ya mukili bata théâtre nda ozopesa ba 100,000 ba 20,000 ba 1000 ba $500 ba nini tutu mais oyo place singeli nzamba kanisela yo afuta même na bana na yo vraiment un jour bana na yo nzamba récompenser bango na ba acte oyo sala même ya muke même ya belé alors na yambise rite to sambeli a passé délivrance et tout et sili ayambi yesu et sili bon délivrance c'est quoi si quoi zana bana bana il faut balia yepo il falia azape jeune fille ah oui papa nazata na infrate nazama kasi na mumbongo oui mais moyen ezate siko soki otike bongo mbeko yambise yesu ou exposer payer pas tango dzo ana pembeni ya mona mosi kitoko boye alinga Alex m'a dit $, moi $20 à kondima pour passer eleki tu vois alors pour éviter ça esengena sunga puisque ngana pekisi ko sala kindumba te même na bota ata mutalingi okomeka te ah oui soki mutalingi okabala oyebse yokutana na pasteur na ngai très bien soki aza aventuré oyate soki pa ye soki eza ya nzambe no biso eza nzambe comme ça alandi procédure normale voilà c'est ça ayi papa na ndimi mais na osala ndeni nga moko bien que naza na ngala yebele te moi mokio naza nango na vie $100 na pesi na bi na tuni na okoki ko banda na combien combien ko banda mo activité to yekoteka ya papa ata $50 na ko banda na nga moi biloko na nga ndenga odefisa na bika ndenga odébrouiller pona nazwa quand même quelque style et ko mata pona za makasi na mbongo nga ju $100 na pesi vous comprendre allez ndaki asalima nini na papa siko ça fait 2 semaines ngo ya mais ayelinga 10 na ye ya 20,000 francs na ba stick na parfum oh biloko voilà sikoyo tala nanu moto pesier mais ndengo def ça papa azui bénéfice il y a 200,000 francs alongoli 20,000 francs ne adim apesinga na moi ni apesinga mais na moi déjà moi changement oui papa biloko zo teka mapenza donc na osala donc na moni ke na komi siko bien kindumba papa te na moni pe na zungi mutu la délivrance c'est quoi voilà bande ko bosunga ngai so bande ko so polingo bakisa to pesa ye to ko pesa ye OK so lingi to filmer o mona ye to filmer tanga zi o moni pe ka to filmer te ngawa les copie langa oya linga mona ser wana abenga bana mibali soki nano bala te ko wela na ko bala te basi baza denile ça zena raison ngana weli sa ko bala na regreta ba ebisa ngala tambola 4 quoi monde avant la balle alors on la fait ça tu le dis ça fait ça yo aussi pas monite donc biso yo pasteur Freddy avobala talana no moni na c'est hérédité aza mwasi oyo aza la posa ngala zolo bango boyi naza pembe mais pembe na reza ko gratter wana mwasi yaza sans tache aza mwasi so bolito bimisa photo wa ate totika vraiment belle de taille belle de figure na mona ina sumuka taka parisien atalié ndenga zalaka atalié kana nzela ba ki atelemisi voiture bengi abi jana atala ne mission ba mwasi wana une richesse non exploitée papa yebe ni ozo si emisa kwa mutala yo zalaka naye kasi moi ça zolo bananga ti OK vraiment yango pe buka ki motema certes y'a de bobi. Mais oui. Richesse non exploitée. Tu es une richesse non exploitée. En tout cas. Les Parisiens qui ont exploité. À Bongi, c'est terrible. Ah voilà. Et là, voilà. Tu as ta psycho les solo. Voilà. Tu as une solution et sœur. Mais moi si à fleur, faut boire qu'il a maille hernios. Papa ou azanango azana ba charge belé en kokozane karata nyonsoté. Tozoboya pe akwisa lisusu na banzela ya mabe. Oui. Alors soit kutani na moi partenaire à bien to mutu moko ondima sungai eza ba mama. Ata $50, ata $100, ata 200. Si to bakiseli et ko sala mala bien. Et puis nzamba ko futa yo pon to sauver âme. Vraiment. Et puis to protéger yango. Pour que même attendre audio parce que eza ba histoire vraie to ko bimisa mutu boité. Mais ce qu'on l'a dit, on a na mozindo contacter papa, contacter biso, bomona, boko solo là, makamna sur ezala en direct. OK vraiment. Voilà, papa, tout ça siko na
bandeko bosunanga mosala na nzambe akwesami epai ya ser protocole parce que yo kanda no eza wapi kanda na ngai ezali na makambo oyo epase église ekufi brad église ekufi epanzani ekufi apôtre afandi na kingasani na route mokali mais afungoli église na lemba aza marié père de 3 enfants afungoli église paye munene et tout ser wana protocole ba protocole bazali mais ser wana nde ya protocole azali ba ser bazalaka ke o ba tout sabato mabaku na ndeni zo ayoka serite siko yena mulimu mabe ya séduction na vite so comprendre donc mulimu ya séduction ba ser wana bayaka ke soki alati soki ya Égypte il faut passer les alati na sima soki baosala nini ye fazala kaka mwa eloko moko boye siko mwa bafiere wana nini tutu ya koséduire ma kolalisa miso banini ali ye mpe très zélé na église awa azangisaka te veille onini tout très zélé collé serré place pasteur azali ye kaka asalaka nyonso tutu akoma wa protocole principal mais papa entre parenthèse to continue biso yo mpe na église na mema bato bongo batikala oza baséduisant mpe na église te ye koma te naza na protocole mwasi te oboya boye oyo eza nzoto donc bazala bokuna baprotocole ya basi bozala kuna na église baprotocole na ngai bango nyonso baza mibali donc na cercle na ngai mibali berger ye oui les responsables yo naza na protocole ya mwasi bima kaka boye yaka c'est lui le berger de l'église numéro 1 église ndeye voilà c'est le pasteur Fredin Soki mwana nzambe ye na ba protocole na ngai yo mto sala programme yo tielanga protocole ya mwasi programme ya mwasi azalaka te na ceinture zela oyo ka on a bien te zala benda bien ceinture ya papa protocole ya mwasi aza te mibali basi batikala basi basala mosala mosusu na protocole ya papa baza te oyo bapesanga mai oyo basala nyonso kaka mibali esili merci beaucoup donc ocomprendre sikoyo pasteur eza mabe te so na protocole ya basi nalobi teke eza mabe mais nazoloba nazorepete nkoi batiaka esika moko na ntaba te ntaba batiaka esika moko na pondu te so okwesami lelo te un jour okocomprendre te peut-être osala hypocrisie aussi obeta shit mais hypocrisie obombi na ndenge akunda lupe bayeba te ozowangana mais yo mo motema na yo eza témoin okoya déjà na sero wana okoya de yo bangala evitala yo tenga bona ngana fuir l'impudicité mais kasi bible lobi yango te fuyer l'impudicité quelque autre péché qu'un homme peut commettre ce péché est hors de son corps mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps 1 Corinthiens chapitre 6 verset 16 ti okitina ne parce que toloba te amen est na fingi mutu te na tongi mutu na lobi mabe te siko ya yininga ndenge nini abio ngai so yininga seke yo moko eza coupable eza technique na pesio pour mieux réussir ata ba PDG na ba bureau na bango ba généraux ba toi mine tout le monde ba homme d'affaires de consort so comme na ceinture ne basi na basi sala tentation akosuka mabe OK na obita okwya na bango nyonso mais akosuka kaka ata moko ko comprendre te oui au voyage kaka na basi on ni tout protocole à moi yeba bien un jour c'est que ba porte pe ba ko isa makane ba note Bible lobi na mokane Ecclésiaste que la femme est un piège et un filet. La femme est quoi? Un piège et un filet. Ça qu'on raté la piège oui. On raté na piège au kangami na filet. On a appelé son qui va te. Oh ba David basi ba koya ba nini tutu. Olinka na loba. Balinga na loba. 1 Corinthiens chapitre 9 comme ça bota la siko makamu na loba parce que o ezanzoto yango éviter pour ceux qui t'ont pèse ba version yo so 1 Corinthiens chapitre 9 banana verset liboso
Ne suis-je pas libre? Est-ce qu'il y a une liberté? Ne suis-je pas apôtre? Est-ce qu'il y a une apôtreté? C'est l'apôtre Paul qui le dit. Continue. Continue. N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? Est-ce que N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? est-ce que bino bozali mbuma musala na ngate kati na nkolo? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, Soki pona ba musu na za apôtreté, je ne le suis au moins pour vous. kasi pona bino na za pona bino. Car vous êtes le sceau de mon apostolat. Poete bino dans le bozali Seigneur. ndanga ya ki pastoral na ngai. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Oui, oui. Nous n'avons N'avons-nous pas droit? pas le droit Eh. de manger et de boire? Est-ce que toza na droit ya kolia na komelate? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres? Ah, yoka. Est-ce que toza na droit te ya komema? Basi, basi te une sœur de l'église. Pas n'avons-nous pas droit d'amener notre Une femme? sœur Une sœur. qui soit notre femme. Aza lokola nani? Le cola. Moi c'est nani? T'as vu une sœur, aza le cola, moi c'est la. Toi même est-ce que tu me mettre lokola banane Comme font basala les autres apôtres. lokola ba apôtre musu Et les baso frères du Seigneur. même bande kwa Yesu banani tanga kombo atangi C'est phase. nani c'est phase Pierre asala yango akoya Abi, ou bien est-ce que moi c'est Barnabas? Alors, nakangi Bible. tout ce gars. OK. Il faut fuir. Il faut fuir. Pierre obatikela ki fungola atiki moi c'est na Jérusalem Amémi. mais azui sœur en Christ amemi na Corinthe abi c'est non a comme c'est moi c'est na ye toloba te abala ki wapi Mais bah c'est na baby saté. ba baby ça te wapi abi qui soit notre femme yozo kate comme même une sœur en Christ et ça différent que sœur on a comme notre femme A commis pena. tout ça la débanga dans la Bible on comprend te yo kanisi que yo bi Bible Bon. tant musu mutaïbi ko le kayo azali muto pa ko le kanga azali et nous complétons mais il n'a comme ça noir sur blanc au monde makambwa même le frère du Seigneur le faisait. Bah Mais le Paul, Jésus. Paul, il y en a Barnabas, il y en a Bamso bité biso to boy to sala ngote. Pour ko éviter ba Bah accident. bien que Paul a lo baki akobala nete OK mais le quoi bala te na ceinture nepe no kitenga no koma lokola c'est face Aboida. na zongi na Nous avons message ici un message. apôtre na sœur wana sœur a commis soki abimi ndenga zoya ayeli apôtre J ya bien ba J wana ya sœur wana aya servir ye et consort aye ba siko apôtre soki alingi abima kende koteya protocole siko na ye et ainsi de suite à quelle retraite protocole et consort et kosuka j'ai des mains j'ai des pieds à comprendre J'ai des papa et maman. j'ai des mains j'ai des pieds et suki tango sikoyo paf apôtre akwena ye ayi ko se ressaisir bi ah qu'est-ce que j'ai fait habité moni on a mono kasa milu mabe ndeni nga na kokoya te à rompre OK. abiser limbisanga eloko to sali eza bien te na miso na nzambe totika sukaka protocole kuna l'église mais en tout cas non bon comprendre ndenge na solo Très bien. sœur siko pek na ki pasteur comme ça OK ça va basengi bolimbisi batiki kambala moko wana esili ya tika na protocole église pasteur pe esili 8 mois après bolanda bien Babimi sangote. te ba misi mutu pa yibi pa zate Basala kambala moko. kambala moko esili pe parce que apôtre amoni eza mabe ayibisi pe sœur en tout cas yonde mutu bani makambo en tout cas non eza mabe tout esili sœur pe andimi oui ça va pasteur OK ça va batiki 8 mois après 8 mois. Nabi 8 mois après c'est aye ko bisa apôtre que naza na retard 8 mois. 8 mois après oh sikoyo abi mais soza na retard kasi eza ngate nasa oding nasala nini kasi ce que vous annoncé c'est que il faut oloba mobalango comme ça to ba ce qu'il faut faire to suspendre pe na nini et ainsi de suite o suspendre nga kasi ça yo abi yanga abi oui abi c'est raisonner non bien après 8 mois est-ce que vous en avez mis à 8 mois toi yani 3 mois c'est quoi bien c'est olukelanga makambo soki ndenge nini apôtre aboy ye mwasi akikoyebi sa famille na ye ayebisi famille na ye lokola famille bazala na bata makasi nani tout baya trouble na église bapandi église
ba frère ba o bazala pe ba kuluna bani le quoi ba profiter ba détruire église ba piller na ba kiti tout église par terre de ba panze église ba yibi ba piller et o instrument on tout nien et le côté etikali apôtre Tombo Liboko binga soki zemi ezanga nzambe mono mabe la été nazo reconnaître to bimana mais une fois 8 mois après mais soki ezanga te na livré na Satan mabe la a maudire pe apôtre ke kuna pe na ndako apôtre maman pasteur pe atomboki donc encore une fois maman pasteur atomboki obi bobimaka na ezazemi na yo donc maman pasteur atomboki akangi bisaka azongi pa na bango koto apôtre za à l'aise puisque église ekufi foyer na ye pe ekufi kuna pe siko côté sœur akendeki ce qui est grave sœur mutu et bouger aïe akomo kwa luka malade ndeke remoko kolobaloba ko kata pena bilamba et ko kata bilamba ko tika pena ni na misa papa na mama na bandeko oui siko basali nyonso bake SNPP na bani ti bazongi na ndako isimbi te oya ye ko yebisa ko pesa bango numéro ezali frère oyo grand frère ya nini ya protocole ya papa bakanga ye papa Georges oya za na prison ok il y a histoire na ya papa Georges oya moi voilà yende mutu voilà quoi master note ya master note yende mutu bango numéro nanga nde baye ko benga ngai nde na komi sur place Nathalie en tout cas ça ne va pas nde na ju numéro pe ya apôtre et pas famille po baye apôtre po moi na banga sambela ko mo bango on okikuna na benga apôtre na se présenter abia Thomas na ebio na landaka na TV bani tout mais tokutana na jupeta tokutani na ye to solo apôtre azolela a expliquer ngai clair abi naza coupable Thomas mona na séduire nga na façon nyonso mais na comprendre te nde tokino kuisama na ye une fois devant Dieu après na sengi bolimbisi na boy na tiki mais mona na kiko zo zemine côté mususu mais aye kotanga ndeko mona ngai siko baye ko panza église ekufi foyer nanga pe ekufi puisque moi ça kei atiki bana akangi valise na kei ya on a laqué mabe nabi est-ce que kolimbisi tabi jamais ya bominga ndeko boma abominga ye il faut eloko na asibirango voilà problème inde yangwana merci ya Yesu donc na sa minga olobate na isko bande ko bosunganga na problème oyo to sala nini kuna ba chaîne ya okanga siko pona mobile ayebana il faut mutu ezonga normal il faut comme ça nde akoko koloba kombo nini kolozemi bon famille pe bamona ke boye ou balongola puisque mutu et bouger bobo longola moi c'est du bon matin ou nini donc voilà ma kambezali ngana bande ko bosunga ngai que Dieu vous bénisse ba commentaire na bino ba appel ba audio et ko sunga pona tozo ba idée ce qu'il faut faire la porte kangi mutema oui siko il faut nakutana na lisu pona zo numéro ya mwasi na ye ya mwasi apôtre et pona na solola pona foyer zonga moi je foyer zongi akoko zala quand même apaisé wana toko code sa dossier ya sœur voilà et des chelons oui voilà yangwana voilà bande ko bosunga ngate comme la suka excusez nini toko sala sous place nini toko lo ba sous place en tout cas même biso no soto tika na suspense papa te éviter à soto ça nini ba numéro de téléphone et puis dernier message programme ya église pour to si sana biso numéro de téléphone plus 243 89 89 91 91 055 plus 243 89 91 055 Yami Balé plus 243 9 98 17 18 54 les deux numéros nanga yangwana so benga ozunga te tikelanga message na ko répondre yo so moni message na répondre te e umeli tinda lisusu e komata likolo et puis na ko répondre to sambela nzambe ako se manifester to pe proposition na yo to lisungi na yo okotindela biso
obenga na peso kombo otindi Oui. soki lisungi ya mbongo to ya biloko soki ya conseil to ya proposition na yo to ya idée na yo pona to sunga de pasteur na ndeko yo azali boma biso to peso kombo et voilà nzambe akosunga. Adresse tozwami na avenue Kapela numéro 16 na Yolo Nord. Donc Kapela webi ya mutu kabuli Yolo Nord na Yolo Sud. Croisement Kapela na Kimwenza na Yolo commune na Kalamu. Croisement Kapela na Kimwenza en face na Maître Toro ou en face na Wenze ya Kapela. Lupa ngo batia panneau ya Paris Foot. Nde wana et nzambe akosunga pe okoya tokokutana tous les lundis na yambaka lundi mercredi na 14h. Amen. Et puis tous les lundis à la prière à délivrance banda 17h à 19h30. Et puis mercredi na vendredi wana culte normal ezalaka 17h à 19h30 pe dimanche wana ben na bika. Ndezalaka culte moko ya somo. Ozalaki présent au monaki nini nzamba salaki bato bazo témoigner bayeti na obi bato boye susute to kati na bino et koki to kata pour leki surtout témoignage ya terre il faut to sela ngombe émission ils a plus de 12 minutes sur baki wana ba msusu to kozwa nini ba témoigner prochainement na ba msusu kutu ambassade des États-Unis ba pesi refi mais aye to bondeli no bi zonga lisusu azongi pe ba pesi visa 2 ans donc multi entrée à côté zongi à kenda zongi à côté zongi à témoigner a pesi ko pour frère de naï mais bande ko na yo tile lo ba refi kaka refi na refi au France refi na refi tout ça me comme ça Soudan jo c'est ce qui témoignage ezali au balancer témoignage ande ko na biso zana o ya kende Suisse ya wana ne ouais hein il y a bien c'est la refi refi donc 18 fois 18 fois Ameka ya Schengen et Simbate Ameka bon tout c'est-à-dire 18 fois à voyager à Angola ba mela ba mbongo ti ba lembi ba ndekone na poto bala na ngati ba zongisa kende kutana prophète Joseph to découvrir aye to bondeli paf ici to bik kende kaka na ambassade ya oya ba bono pimele na Schengen à côté de siècle ba pesi azo avion akei akoma na Kimia. Voilà, merci beaucoup papa to sisi na biso. C'est tout ça la prière pour te clôturer. Oui, tu fais tout ça la prière. Voilà. To clôturer la prière papa. Sala to simba maboko nanga. Soko zana mai na yo simbi mai, o simbi loboko nanga na sambela. Zambe ya Abraham, ya Isaac et puis ya Israël. Ozali 3 fois saint, puis ozali le Dieu tout puissant. On se manifesté pas na bana nyoso balandinga boya yo bandiko na ngai ba papa na ngai ba maman na ngai ba frères et sœurs na ngai au nom de Jésus. Miracle est opéré. On chanzambe lata mayana. On met la obika tension limwa, diabète et limwa. Guérison et kota. Ozo guérison na motema. Otiama ina miso au mona clair. Au nom de Jésus. Ato bela kamutu ndengo zo sukole longi. Na mayana pe omeli guérison miracle. Nzamba visiter ata ozuma au sokoli makolo. Guérison miracle. Nzamba a pourvoir na besoin na bino. Na déclaré na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà, merci, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup papa. Il y aura répondu l'invitation à Bisso. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Ah, on a la pesa sangwa, la pesa. Qui a osé voyager Canada. Oui. Là le Bélan, ouais. Oui. Voilà. Donc dans quelques temps, dans quelques jours. Quelques jours, papa a voyagé. Alors on a mon ami à Kosunga papa tam susuna. On a voyagé na ke Lubumbashi. Ouais, c'est ngana qui n'est pas Abidjan mais na ke kuna 2 semaines. Na weli sino ka Lubumbashi pour 2 semaines. Après Lubumbashi ndé à là. Alors soka okende Abidjan pour azana nyonso wana na carte. Les États-Unis, les Abidjan, ezana Lubumbashi donc babanina na Lubumbashi Kolwezi. Alors on nyonso akutani ya Kosunga papa. Tam sona ba séjour nga osala. Wana ezate o moralité ezane mosolo. Oyo komona na moi mosolo. Ya kokanisa papa ninga ofanda kuna kolweba ba place ozala pa peka kosala musala nzambe ake mission ke eza mission de service peka ya nzambe donc bosunga homme de Dieu et osala vraiment bien donc azo voyager dans quelques jours awawa bokozala vraiment béni bo contacter l'homme de Dieu bato pe bazala Lubumbashi batala kabiso oboki kokuta na papa kuna bo benga ye pour kalaté ozala wana na Kolwezi papa. Oui. Voilà, merci beaucoup et on se retrouve prochainement.